to fete pona Karine Mokonzi. To sepela pona Karine Mokonzi. To fete po eloko mususu. Esengeli to sala, to fetende. To zala na esengo, to sepela. Bote ba papa, ba mama, bandeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Noirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Karine Mokonzi 2020 bilan positif. Positif na musique. Na moment oyo na koloba boye. Ba chanson ya Karine Mokonzi ekomi deja musika. Ba chanson ya Karine Mokonzi ezali deja musika. Alors, soki tolandi o nzembo oyo utakosala ya suka oyoyo to avant dernière, soki totali yango malamu oya Arafat ya hommage ok ya Arafat ekomi na 105 093. Soki totali acoustique 338 000. Soki tokei na oyo bayembana de Grand Mopao plus de 885 000. Soki tokei na oyo abeta liboso plus de 1 million. Toyeko kita na laissez-moi tranquille tokomona plus de 740 000. Toye tolandi na oyo confinement plus de 200 000. Donc soki totali calcul na kanisa na ba chanson Karine Mokonzi na 2020 oyo toza kokende kaka na ba million déjà. Alors Karine Mokonzi côté musique, côté carrière musicale asali vraiment musala kitoko. Sans que ba promotion eleka na ba télévision Congo, sans que ba promotion ekende na ba boîte, sans que ba promotion esala makasi. Mena kanisa asali musala kitoko na oyo autoyembela biso sikoyo nzembo ya nakupenda. Bandeko nzembo ya nakupenda faut continuer ko consommer yango, faut continuer ko salela yango promo. Ata ba promo to salaka eza malembe mingi me bongi to sala nango pe kaka ezali te promo pona Tigre Noir, mais ezali kaka carrière musicale ya Karine Mokonzi. Pamba te nakupenda ezali nzembo oyo eza kolobela kaka bolingo, pe ezali nzembo oyo eza na rythme ya zouk. Pamba te Karine Mokonzi soki bolandi bien na ba chanson na nyonso aza na ba rythme ya ndenge na ndenge aza kobeta, pe ayebi soki rythme nini ako maîtriser ya trop pote ekende. Alors Karine Mokonzi ndenge aza wana carrière musicale na ye eza na ye na maboko pe ezani na makila. Kaka nde tango Karine Mokonzi akozwa stabilité, akokoma na bien-être, place wana nde Karine Mokonzi na kanisa makambo musu ekosalama oyo tozelaki te. Carrière na ye pe ya comédie comme comédienne, en tout cas talent wana eza pe kaka. Eza kosenga toujours stabilité pote makambo wana ekende. Alors na ba carrière ebele wana na makambo asali na 2020 yo, bandeko foko sepela. Foko sepela na yebiki na ba moma oyo boza komitungimisama na makambo mususu, mais foko sepela pamba te bila ya Karine Mokonzi na 2020 ezali penza positive. Peza ko annoncer biso ke Karine Mokonzi aza na ba surprise pe makambo ebele ya kopesa. Yango wana na lobi bandeko foko banda deja ko fete ko sala fete na mokola lelo pona kozela nanu le 6 novembre date ya mbotama na ye. Mais foko banda ko sepela mbotama ya Karine Mokonzi, mbotama ya carrière musicale na ye,
mbotama ya ba super talent pe mbotama ya futur na ye oyo ya stabilité na ye na kati ya poto stabilité na ye comme mama YouTube na kati ya diaspora pe na monde international pe ya icône vivante Karine Mokonzi la baronne autorité morale mama YouTube. En tout cas nakanisa bandeko place wana na lobi mabete na lobi penza makambo ndenge ezali yango wana na décembre oyo na le 25 mokoto kokoma bobosana te. En tout cas bafeti na bino foko beta banzembo wana nyonso ebandeli ti suka na fin de l'année pe foko beta yango bien sûr chaque week-end ba vendredi samedi bosepelaka boyoka yango mais boyokaka oyo eza na Facebook te boyokaka ba oyo kaka eza na Instagram te mais foko yokaka oyo ezali na page na ye ya YouTube. Même soko zali quelque part lingaka oyoka ya yango pamba te ekosala yo moko liboso plaisir pote olingaka Karine Mokonzi pote ozali chinois te ozali téléspectateur ya internet ya YouTube pamba te boyebi yango bien internet lelo oyo ekoma Karine Mokonzi YouTube ekoma Karine Mokonzi yango wana pona ozala na esengo tout le temps ebongi foko yokaka ezali esengo pona yo moko ngai moko pe papa robo na yokaka surtout acoustique na yokaka ya tro zuki na zoka yango po ndenge na yebisaki bino zuki na lela yango pe na postaki yango na page na ngai yango bozomona air moko nazo dose mpo na tigre noir po te nazoka pe kombo na ye na kati ya zuki wana yango naza kodose naza na contrôle moke epuis na yina pe ye te naza pe na kanda na ye te kaka nde nakendaki mingi pe nakendaki mingi yango wana bandeko likambo na ngai naloba na bino yango wana bozala na esengo mpo na vie ya Karine Mokonzi 2020 oyo en tout cas azali na grand réussite asali makambo ya kitoko oyo ye moko fo azala deja nanu na esengo pe biso tozala na esengo makambo eza kokende toujours kitoko pe ekokende kitoko nasukisi awa botikala malamu et ciao. Bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. Nyonso ozosala vraiment oza moto malamu. Moto sapesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko ekokoma nango pe kaka. Vraiment, félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bitekuteku bitekuteku nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mosusu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandelaka biso mateya badoration oza moto wa Nzambe il faut na lukelo ba custom tokos bitekuteku nde makambo etala. Merci vraiment, merci maman Olga yonde nani yango bitekuteku nde makambo yaki yango maman Olga vraiment félicitations ululu mama ngayo okanisi ngatala nde makambo yaki yango bitekuteku tala. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un bandit. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi Chipekiama.
Thank you. Good job. God Bonjour, bless you. Elengi ya Komba. Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque toko. Il y a pas de JP qui a matin et boss, les boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'emboter belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saoté. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Amour la zana, chaîne de chaque toko. Il y a pas de JP qui a matin et boss, les boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'emboter belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa ni saoté. Donc on a quoi les catés sana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.